Ma Mission TV, le miroir du monde. Toye Koyamba, le grand président, le seul opposant au Banga Kalamboka, oh, le grand Jean-Pierre Bemba Sate, papa biso to ba combattant, oye bisake, oh bazo sala pona mboka oyo, kotiala ga biso ke banani yaka babini, ba mura moko awa, muka asia atela biso na mindu, qu'est-ce que biso to musala muka awa, muka musala na za mboka oyo, akende ko sécurité mutu na bango kuna na kinga kati. Do mama na do. Tofote fayulu Kabila boy. Acheli biso mutukisi. Alors merci vraiment Ndeko au Baksamwa Liloba. En tout cas, bonjour papa, on est tout là-bas. Oui, bah tout Orlando, lelo déjà dans un aéroport international et Kinshasa. Ba président to fotaka. Elo ali boso. Ba la biso ba mbouteillage nanu. Ba prince yo sanga la tina nanu. Elo musu ba ki baraté, ya mi balé. Ba di se biso des présidents des zéro. Tozo pour la noko mboke tambula bien te. Ba mama ba lela. To suka wapi na bango. Hein? Faïla ye. Ayete mboka ba boyi papa. To sala nini? Hein? Kabila akomo dirige Félix. Tolitaki pona ko benga na régime ya Kabila. Mais Félix, le roi a saqué encore na Kabila. To koma mona ye, atamo na makolo na mbouteillage. Et ça biso kande ma belelo. Azon dit portable sans fou nous. Histoire c'est tout. Ah merci. CPX ici c'est la station. CPX c'est un machin. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les types. On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Allez le but. Oh yo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti. Abi makanese. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makamba kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku na msi bango bandu yoka moko likamu na ye. Bizali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tango na yoka kiri sori ya JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX eza kaka moko. Boyo badongola misa busakewa buti badesode bukei busali makababila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. CPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Alors, ma mission TV, donc, Topé Sibilon Sombote partout dans le monde, Bozali, Kolanda Bisso, Toza na République démocratique du Congo, na Kinshasa, na aéroport international de Kinshasa, pour na cause la arrivée, il y a moi Mboka Jean-Pierre Bemba, déjà Aza Awa, na aéroport international de Kinshasa. Alors, Toza tellement ébélé, na bande kobaye tellement ko yamba moi Mboka Jean-Pierre Bemba, ne marqué une vitesse à fusée, na lobaki toujours. Donc wana poto la Sabino vraiment ba image nenge ba mboka ba tondi surtout na aéroport po bazela Jean-Pierre Bemba obazo benga igwe mbote papa na ngai papa message na batunya sobalando partout dans le monde pour na boye ya mwana mboka toza awa déjà na aéroport international de Kinshasa papa kaka nenge na ebisa ki onenge na lekaki na betando ya mike kaka ndenge na yebisaki oke papa ndenge yebisaki biso ko lelo nde le 23 dimanche makamu na ye ndenge azozonga na boyongi ya mboka ya bakoko wa ye papa ozomona ke ndenge population eza koya kaka ndenge tolakaki bino peuple en tant que combattant tokobunda mpona mboka toza ana aéroport international de Ndili toye koyamba le grand président le seul opposant oyo babangaka na mboka oyo lokola Jean-Pierre Bemba Sate papa biso to combattant boyebisake o bazosala mpona mboka oyo kotielaka biso ke banani bayaka badini bamuka moko awa muka asia atiala biso na minduki eske biso to musala muka awa muka musala na eza na mboka oyo akende ko sécurité mutu na bango kuna na kinga kati akende na stade côté makamu na bango ezali batika biso to sala musala na biso en tant que peuple congolais nous souffrons dans ce pays nous avons pas besoin de mourir ici dans notre pays. Alors papa, lelo, il faut qu'il bosse la meeting na triomphal, mais balongo li bino triomphal, ba bino en Gilles Sainte-Thérèse. Na habité lelo kilt, ba to ensemble la peine na stade de Marty. Après awa bisonios tout okende na Sainte-Thérèse. Na habité message no pesa pona ba nyonso balando partout dans le monde. Ngana biso au peuple sina koyate. Tala toza soki 8h, tala la population. Mais na mouvement oyo to boyi ke makila etanga na mboka oyo. Président la biso Jean-Pierre Bemba aza mutamayele kaka ndenge toyebisa bino bana mboka toboyi makila etanga na mboka oyo tosaleli kimayele yango toboyi totikeli bango papa okomona tina ba etando okomona kirsi na bango baganza na marti ekokoma ekotondi ebemba papa na ye etondi sa marti te kaka kirti na ekotondi sa marti ekotondi ensemble la pona bino na mboka changement aso sanda la pona famille na ye Félix Aboyi acheli biso mutu kisimbi do mama na do tofote fayulu Kabila boyi. Alors merci vraiment Ndeko Obaksamo Liloba. En tout cas, bonjour papa, on est tout là-bas. Oui, bah tout Orlando, lelo déjà, toza un aéroport international de Kinshasa. Ba projet to fotaka. Elo ali boso. Ba la biso ba mbouteillage nanu. Ba prince yo esanga la tina nanu. Elo musu ba ki paraté, ya mi balé. Ba di se biso des présidents des zéro. Tozo pour la noko mboka etambula bien te. Ba mama ba lela. To suka wapi na bango. Hein? Faïla ye, aïe de mboka baboyi papa, to sala nini? Hein? Kabila akomo dirige Félix. Muluba ateki mboka. Muluba. Alors merci. Malembe, malebike bakande za malembe. Tolobi boye papa. Tozali na ba problème ebele na kata mboko yo tozo évoluer te. Tozo na posa démocratie o ba lo bana. Les français za lingala te. Démocratie tozo mona ta na perti ye awa te na kata mboko oyo. Tolobi boye. Tozo na posa ke tozo la libre na makam na biso nyonso tout. Kabila alongwa atika tozo na posa Félix te Kabila alors ndeko batu nyonso ba telo partout dans le monde. Toye apona kozwa mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ebité pona ambiance ezali awa opesa message après tout Gilles Sainte-Thérèse. Papa la série la population boya. Victoire Congo mais bani déjà. Matama de citer pouvoir. Ba ko pouvoir aye déjà alors papa Malembe ma message muke Malembe kofinga te Malembe kofinga te
Mofinga te Malembe. Message arabe biso na RDC nyonso esimbaka te. Tobandi makambo match esimba te. Nga DJ Sam na lobi. Fati amuto aza sur le président na biso te. Toza na aéroport international de Ndili. Nazo regretter parce que balobaki que non démocratie ekoti mais démocratie ekoti te. Tozo mona provocation parce que biso toko zelande sénateur Jean-Pierre Bemba les soldats du peuple. Mais to mona ba policier ba mo babandi na robanda. Mais to ba aussi sango tina suka kabila yo. Alors merci. Voilà Tokei comme ça tozo ba image ba tubaza tellement ébélé na aéroport international de Kinshasa. Merci papa. Na ça Moussala, papa Oloba, to Malembe Baluka. Donc continuez toujours Moussala na aéroport international de Kinshasa. Pour comprendre les tensions, exemple, papa passe un message. Nasa Congolais. Nanga oyebaki na mboka oyo tolitaki mpona kobenga na régime ya Kabila. Mais Félix, lokola saki accord na Kabila, tokomona ye atamona makolo na embouteillage et ça biso kanda mabelelo. Ouais, merci vraiment. Ma mission TV, Malembe, papa Malembe. Ma mission TV, Toza, Totika, Tokende Poussana Boué. Papa Totika, Tokende Kuna. Poussana Ndenga Kuna Toloba. Pardon, vraiment, ma mission TV, Tosa la Moussala. Batouba, Loé Kaboué, Malembe. Nabi Kabo comprendre les tensions, ils ont tellement makasi. Pona Boé, Jean-Pierre Bemba, Bomoni Nenge, Bazo Pekisa. Papa, biso toza bana ya MLC. Toza bana Congo eloko moko ezate to bana lamuka to pesa ki chance yango tomoni bayibi biso yango ozomona eloko tozo kufela lelo yango wana biso na Félix tokotika la koyoka na tamukolo moko te oyo Mobutu aloba abu alors merci tout na biso za boye Félix misala ezate bajana bako kelela mbongo ezate tozokela biso na biso boye alors to poussana tozana ndenge ndi po ba potire le cas to poussana sina sala mbongo ezate dollar et mata igbe to se na yo papa Malembe to sala na ndenga calme comme ça to poussana boye donc merci na ebi que ambiance ezate tellement makasi papa ngalo peso caméra au boto langa caméra te Malembe parce que to loba batunyo so ba landa biso to sala on a désordre te to sala on a ndenga calme voilà. Personne ne peut vous toucher. Merci Mokondi, merci. Bon continuer, tout ça on rend ambiance même des autres des amis. Tout ça on apprend ça là. Prière ba pharisien te. Il y a le col organiser prière. Pour politiser prière na mboka oyo yeba ke nzambe a prière ba pharisien te. Oyo za prière moko ya ba pharisien eza prière moko politiser. Prière le ba passer mukuna ba osala ngo église donc ba osala ngo na stade ezaka juste pour basambela pona bino. Pourquoi pas qu'on décaler date wana bango ba bien no bemba on le 23. Bango ba tcheki le 23 c'est juste pour caler activité à Jean-Pierre Bemba. Malheureusement to bomoni ngo de ça preso activité sur na marque mo bien. Merci papa, merci. Alors merci vraiment na batunyo sobolanda biso partout dans le monde. Ma mission TV chaîne à référence Martin Engi vitesse affisée. Tozana toujours ko continuer ko zo ba image ndenge batu batondi na aéroport international de Kinshasa pona kozela boye ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba après biso tout inde na Jules Sainte-Thérèse. Toza vraiment na bandeko baza tellement ébélé oh Léona Tongo ba misu bandimaki balala awa pona kozela arrivé ya mwana mboka mbote mama Mati mbote ndeko Martin tokuteli susu awa na aéroport pona kozela arrivé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ebité bato belé ba Hollande na niveau Europe Amérique Afrique même Océanie partout Asie ba Hollande yo nalingi opesa message moko po bato batondi tellement ébélé na Kinshasa pona kozela Jean-Pierre Bemba. Ok, na pesi bandeko nyonso mbote liboso na bandi na yemo Igwe le cher man Jean-Pierre Bemba poto yebi kalandaka yo to pesi mbote tango Rolanda amona ndenge to se mobiliser tous azimuts pour la soutenir ye
topesi bandeko nyonso États-Unis Chamberlain Mbongo Pasi na MLC États-Unis na batu nyonso o balinga Jean-Pierre Bemba balinga MLC biso yeyo misusu balalaki awa bino moni bana changu nde ba bouger balalaki awa biso tokomi awa ba 5 heures na pesi bana Océanie bana Europe bana Afrique bana Angola MLC Londres MLC Allemagne mbote belé tozalaki awa banda lobby misusu baye à partir à 5 heures toyeko yamba ye moko le chairman Igwe papa bana belé bayimoto muto bato belé l'homme du peuple l'homme de la nation Kinshasa RDC mobimbeli ngayo elela yo oyeko changer makambu tozana liki ya kendenge lelo ya nyati mabela bakoko na ye makambu ebeleza ya kobongwana. Alors maman Mati lelo MLC botomboki boyindisi lelo bozana esengo papa nzale sili est-ce que nzala vraiment ekosila solo nzala ekosila bino mo boyebi ke Jean-Pierre Bemba za mwana nzala te aye na gouvernement ta eko luka mbongo te abotama na mbongo banda bo mwana na ya kuta yango mbongo ezo bangise te azwi kuto ya yende eko tchali susu pona peuple ekende liboso. Alors papa Mbongo Pasi partout ba Holanda biso siko événement lelo balongo bino na triomphal ba chebino Angile Sainte-Thérèse na ebité esengo nini ou bien message noko lo ba pona yango na lingi na lo baboye ezala kuna na Kasavubu ezala na changu nyonso za RDC nyonso za Kinshasa changu ne tombera jamais donc aéroport ezala changu Jean-Pierre Bemba akobanda liboso meeting na ye na changu alakiti centre-ville bana changu toza belé tosepeli ndenge batie meeting na nini na Sainte-Thérèse tosepeli. Maman Mati bazo déclarer balobi MLC ou bien batu bayo ya Jean-Pierre Bemba lelo batakuluna barobuka batol o batie na nzela na ebité batie ba policier ba protéger batol moi message oli oloba nini est-ce que bino MLC boza bakuluna oleka ba protéger peuple ba protéger batol Jean-Pierre Bemba boy kuluna te ba kuluna na Jean-Pierre Bemba ki kuluna ekosila botamu Jean-Pierre Bemba zalaka na Congo avant que le CPI kuluna ezalaka te lokola Jean-Pierre Bemba zongi kuluna na batikela biso bango bakosila problème ezate elo ni Jean-Pierre Bemba aye na Kinshasa pona robongisa pona peuple congolais po mboka o batu banyoka mi pendant tembele batu baleka kaka batu balela kaka mais to ebité balobi Jean-Pierre Bemba pe azaki vice-président ya Joseph Kabila balobi asala ki pe loroté mais to ebité batu ba commenter na ba Facebook ba YouTube aye pe kaka ndenge moko kaka ndeti ba misu bazali na lingi opesa message par rapport à wana na lingi na loba ke l'homme a changé. Jean-Pierre Bemba boyebaka liboso yete o boyebi lelo akomi na sagesse belé akoli amoni minga comprendre makambo belé eloko ni ayeko sala a comprendre que gouvernement uti ko sila na ngote en fait examen na ndenga ko batama ayesi ko po a déboulonner na ndenga solo na ndenga ba jeter est-ce que ba okuta na pena Félix Tshisekedi o le loza président République démocratique du Congo. Bongo so Félix aye ko luka akitisa mandoki. Soki aye ko lobake ya solo bokondezaki ya ngai te ya roboya pona ni. Soki kotika ngo facile. Soki anzimi na ye to zuye to pesi ye mibeko oya koki ko landa ndenge sengeli. E bongo soka ndimite lelo e ko zala ndenge nini? Nzambe mokonzi, Nzamba zo soutenir Jean-Pierre Bemba, boyoka devise na so balobi avec Dieu nous vaincrons. Tokolonga. Alors merci toza Telme Belé, secrétaire donc à MLC, on s'est présenté par la Lelo et ça vraiment Telme Belé dans l'aéroport international de Kinshasa. Secrétaire de la Ligue des chaînes MLC. To comme Lelo a en aéroport Angile na subo monenge mouvement basé Belé awa pour na koyamba Igwe le leader charismatique, l'incontestable. Muto ko libérer peuple congolais na boumbu. Sikone ba muzo banda. Donc to ko so a tina Angile Sainte-Thérèse ça mitinge ko sala. Asi full nyonso ezawa congolais nyonso azola na libanda to na kati a comprendre que ça c'est l'air mené ma solo bandi ba pantir tout basala ki wana igwa yako igwa yene pa chongo libanda donc ni biso elongona ndeko Chamberlain Mbongo Pasi musique sika zali to sangani ya pour que to ya to lobela to accompagner igwe na prochaine année surtout quand ndenge mo lobaki ayepona unité ya ba action na ba force donc force na biso ezayo eza batunyo surtout congolais nyonso surtout na posa mboka bonga yene force to sangana to chama mwana mboka igwe maboko pour que nous soyons bons. Maman Mati, mutu msoko loba azali, donc mbote papa. Mbote. Moi message mke na lando polelo pe polela ba député o bazali amuka et puis ba député o ba vota ki ba na ndenge ya solo ti lelo suite ezala raté. Yo éviter ozongi Bemba message o pesa batunyo so lando. Wa na pesi mbote na bandeko Kinshasa bisika bozwami même ba o bazan étranger premièrement
fois depuis lobby toyaki kozela arrivé à président na biso Jean-Pierre Bemba na yango toza mobilisé bampeshaki biso tosa meeting na triomphal bakanisaki ndeti bampeshe place nyonso république mais bakoka te biso toyebi soki bampeshe triomphal Sainte-Thérèse ezali meeting ekosalema na ndenge oyo nyonso esalemaka bayebake Tchangu nde eza leader bango soki baboyi kuna biso na Tchangu tokosoutenir ye tokomema ye ti place meeting ekosalema basala nyonso bakokoka kwampeshe biso te yango nde omoni biso totelemi awa tozali kozela ye bayebisi biso deja aza na kati kala te peuple eza da mobiliser soki abimi tokokumbama na ye inde akomarche makolo ti place meeting ekoleka toza bakuluna te toza bavuya te bato nyonso bazoloba wana biso toye mpona mobulu te biso toyende mpona koyamba ya biso président ya MLC moto azoyela biso changement na kati ya mboka oyo nasuki. Alors merci tomoni mpe ndeko azali awa donc mwana mboka toujours andimi aya na aéroport po azwa donc ayamba Jean-Pierre Bemba mbote papa. Oui mbata ndeko na ngai na yepo na makozi na biso Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe yeno kambo ya mboka yena banga banzini sisto nzinga wala apota la biso zo pota changement sisi biso ndika pe bakipa biso te mais na biko papa ye nzale sili aya basa musala na papa la biso Félix Antoine Tshilombo. Merci mon message pour tous vraiment bah image ne bat bazoyemba bat bazo sepela papa en tout cas to sepe mingi ne to yamba lelo Baïmoto au peuple congolais c'est là qui est lelo aye. Ils ont souffert $, comme la 170 000. En tout cas, tu votes, tu votes. Tu as besoin, mboka la biso ya changement. Tu as besoin de changement. Tu as changement. Lelo Jean-Pierre Bemba yema dialogue to boyango. Tu as besoin de changement. Donc Jean-Pierre Bemba bamoni vraiment bino les gens là tenir nebolati et sali vraiment bien pour te beler à niveau États-Unis ba Hollande biso partout dans le monde pour na kozonga ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba la ligne siko au Barça et lokomoko pour tous zope ba image ndenge batu bazoera toujours. Bon toza na aéroport hein ndenge to na uta koloba et belé balala kiawa bas surtout bas ya Chamberlain nyo selala kiawa biso to na tongo à partir à 5h tozo zela président komaki déjà na 6h59. Avion est atterrissé qui na 6h59. Azana na salle d'attente, ba image de basi ba qui de par-ci par-là. So qui a bimi tokei na yeti na Sainte-Thérèse et sika pi meeting ekozala. Alors nengi na sabatu nyonso tout bo décourager te. Ata ba délocaliser meeting et sika ezala qui ba même na Sainte-Thérèse, to aka na kati ya Kinshasa. Et puis boyebi ka ke Tchangu toujours très fort. Boyebi ke Tchangu yemoko na très fort, Tchangu toujours très fort. Donc Tchangu yambio maboko polele ngona moni meeting eke na Sainte-Thérèse. Donc on est ensemble tozo matakuna le susiko. Tozo kende siko to ke Sainte-Thérèse. Merci vraiment tozo kende bisonyo son Gilles Sainte-Thérèse pour na ko talande pe événement sali po bandero misusu baza kuna déjà bazo sera donc ma mission TV chaîne à référence partout dans le monde au batala surtout ba maman Antoinette bazo sambela toujours pour la République démocratique du Congo et kende liboso en tout cas merci maman Mati merci na MLC Mobimba merci na bandeko belé au boza bino so awa na aéroport pour na kozwa Jean-Pierre Bemba biso tout cortège ti Gilles Sainte-Thérèse. Merci beaucoup, merci, à bientôt na Sainte-Thérèse. Alors merci vraiment tous ba image ma mission TV chaîne à référence na République démocratique du Congo Moïse King caméraman à Makas merci. Azobita portable ça faut nous dire. Histoire c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oh yo les types. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Allez le but. Oh yo. Bisa to messana kanda te.
awa moto nyonso soki akoti abimaka na eselo. Mais ma chère, oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batate ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye bizali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. esika bana na biso bazali. Et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.